Amel Libota, nga kombo na nga sœur Bijou Mouké, na kota na église à Misani 1. Témoignage on a témoigné elekela ngai. Yango nde tinda nga pena na vanda na liloba. Ezalaka jour moko boye na ke na place na te kaka. Commerçant na moko abenga lobi kende zula mwasi na nga masangu na dépôt oya opesa bango. Nga pe na sisi koteka na ke na kezule masangu. Nzoka place wana batumola dal o basalaka ba toilette. Mbula siko ebeti dal etondi. Na eba teke dal etondi nga pe na ebite nazala na buti na makolo. Nga na lobi lokwa naza na nga na buti na leka mai na eba teke dal eza wana. Malamo batu bazali na porti tangu na bengi na nyazawa. Babi mama koleka te wana nga si na koti na leki mai wana. Tangu na leki mai wana bakomo tuna nga oleki nzela nini. Batu nyonso bazali na depo bakomo benga nga Yesu nga benga nga Yesu na sali nini. Oyo ebite place oleki wana libulu eza wana nga bite libulu eza te nga na leki libulu eza te. Mbala moko bazwi nzeta bambu batsubi edindi nyonso elekela ngai ekamwisa ngai na mitunaka nzambe ya konde atielaka nga sima to ba ange basalaka nini yango wana témoignage wana efrapanga makasi yango etindi nga na kumisa lisusu monene na nzambe na oyo nzambe asalela ngai soki ezalaki nzambe te me na dinda na libulu wana me na kufa me nzambe atia sima ya molimo na leka esengo na ngai yango wana etindi nga na kumisa nzambe epuis kaka na semaine yana avant makambo wana esalama na kenda 14e kotala papa tozala na bitida oketalaka papa so tootalaka papa mingi toosala pe misala bolingo mingi na église nzambe aobanda ko pargne biso na badanger ebele amen Amel Libota kombo na nga sœur Gisèle nakotala na seli ya Misani 1 témoignage na nga en tout cas esala nga esengo makasi na oyo nzambe ya prophète Konde asalela ngai na vaja nakendaka plateau na osomba bilo na ngai ya koteka eyaka kokoma le jour na vage nde ezalaka tomata na bisi tozokende tokomi na kati ya bisi bon pongi nze tellement nzela eza molai pongi ezwaka ngai na line na pongi naomona na ndoto prophète appelle ekoti ya prophète Konde po Dominique abengi ngai alobi sœur kovage te ngai na bisi papa esi na vage abi na nga nzela eza mabe te ngai bi papa naza na nzela nazokende abi na nga est-ce que solaki na basali ngai bi na bengaki basali te mais atuni oza na ji ngai bi papa naza na mulanga ji te mais naza na photo ya prophète abi na nga simbango na maboko andeko na longolaki photo na simba na maboko to continue nzela wana na ndoto kande na lalaki to kende to komi place mona ki chauffeur alobi ke kala ndoto ke nzela eza mabe to vage te to zonga na minute aloba to vage te frein esili andi koganga frein esili ngai so nga place nazalaki nafandaki na kiti ya sima tozalaki na yas nafandaki na kiti ya sima maman na se retrouvé na kiti ya liboso pembe na chauffeur na pousse nga bisko to chauffeur oganga ke frein esili na makasi nga na loba nga frein ngo ezalaka ndenge nini ofre chauffeur azoganga frein esili na tala na frein ngo so ezala ndenge bandeko na nga nazaki torche nazaki na téléphone na torche na makolo ya chauffeur pour na tala sorte ya frein ngo en tout cas na komona ba mpese belé na makolo ya chauffeur selenga somo na somo wana makasi moko elenga izwa photo prophète obwaka bandeko na nga nazaki photo prophète na bwaki to na bwaki mba moko chauffeur akangi frein na somo wana na yeko susumuka na pongi tango na lamuki boye chauffeur mo akamwa amaji ze yo komi andenge ninga psi en tout cas tala ndoto na loti abi na ngai to tala na lokona pese to torche na makolo ya chauffeur bandeko na ngai ezalaki ndoto me na yo mona ngo boye na misu ba mpese bakufi na lokolo ya chauffeur na yebisi chauffeur nga lobi na chauffeur siko alingi akomba ngo na yebisi ye kokomba te tombola ngo na tapi oyo makolo oyo eza na makolo tumbango moto chauffeur asalaki chauffeur asilikaki abi na ovage sute to suki bon na tango to suki ezaki da ba heure ezaki ekendaki déjà na bainga abi na olana na camion te to olana biso na mukili na yebisi chauffeur nga lobi na rolana nga abi senga bana muro na senga bana mo na nga mama aba camion ya kamabe lala na ndenga sikna nazwaki elamba natandaki na lali pongi eyibi ngai na kolala na pongi lisusu na komona ndeza so bovage camion ekufi siko bakitisi bino po abongisa camion na kokitisa wana na omona nde na lala ki baninga tozaki na batelemi nyoka ya kosonga na lokolo
nyoka kanga na lokona bandiko ganga na bisa baninga to zakina boya ko sunga ngai nyoka swinga en tout cas bandeko na bazaki na distraction bazoyemba nzembo to yemba ka to ndo beta na kala wa shisha so ba yemba ngo ba oseka ngai en tout cas na obela ngabi na to zana bina ensemble nyoka swinga yo le boya ko sunga ngai bino bozi bozo seka ngai en tout cas na lemba ki ngabi nzamba prophète Konde o salela ngai na lemba ki na sala ko koya na miniti na mona prophète Konde ayeko bimana ko lande messagèrement derrière na nini na wana akitelinga mama bi atomboli ngai bandeko amemi ngai tonga zo mema ngai baninga na batikala ki basala kwa kosusumuka tala ndeko ngo yelo ba memi muto na memi à côté nzela nini bandiko kamo à côté nzela nini ta ba memi ngai ba ke place moko ba prophète akitisi ngai amina ngai kotala lokolo na ote tselongi mupanzi na bimisa o moyini satan atia lokolo na bandeko eselenga ko banga mais teke na zaki na papa na longola ko banga prophète na minute na mona prophète yemoko mais bazaki le roi des personnes asengi ndeko na pesa ngai ji ndeko na pesa bouteille ji prophète afongoli asopelinga na lokolo mususu amelaki amina ngai ko banga te na zo bimiso o satan mwini satan te na nzoto na bandeko fina ki nga lokolo vraiment na zo ganga na moment na prophète o fina ngai na sentiri mutu makola mutu zo ya mbangu vraiment ezo ya mbangu pena ti eko koma tela be moko ya basani biso ya kati église ya misani 1 tanga komi prophète alobi musakoli en tout cas ko intervenir mwana na yo en tout cas vraiment ko la salela ayo ko bisanga biser bolinga ba sani na bino makasi tala musakoli vraiment azo ya mbangu makasi ngakutu prophète nzamba amema nga lokola parachute maman na komende ko zo pe na mbangu makasi abi na musakoli alobi eza retard te simba koto ngana simba koto ayebisi musakoli alobi zo jipa kwa na maboko en tout cas bandeko na ngai fa so ba fina ki nga lokolo na lelaki pe na lembaki tango esila alobi na ngai tala lokolo na tala lokolo bandeko lokolo komi noir na minute lokolo yindi prophète abi na ngai tala biloko ebimi na lokolo na yo oyo nyonso mwindi sata asaki kati na yo kola longoli yango na tala na kantini kusu ezalaka mwindu mais kusu prophète ebimisa nga na lokolo ya mwindu kantini plein amina nga ko banga te continuer voyage na ombe okuta biloko na yo ebebi kobeta libaku te koloba eloko moko te nzambe na yo asaleli yo bandeko asimbaki mosako na loboko asimbi kantine ntango na baluka boye nazongiselongi bazalaki sute esalinga somo na susungi na pongi tana susungi na pongi natala bandeko tozalaki na bona mutuka mama wana oyo alingaka créer biso meko bandeko na ngai bampese na munoko mama wana baobima esalinga na nzoto malili mpese na munoko ezobima ezoluka nzela na miniti wana bandeko na ye bazolukele camion mpo bakende chauffeur en tout cas silike makasa boya komema bon baluki keti moko intervenir bango bakei chauffeur abi to komema ba 10 heures abi ça va to voyager nzela mutangaka memela biso makambo ye wana akena en tout cas c'est Gisèle kangama na losambo yo sambela nzambe na bino abikisi biso vraiment en tout cas bandeko to continuer ki voyage to komi mwa liboso po to kangama to lela na mpo mai ndombe to pousse to komona bamboka to komona mboka mbo babenga kabuba to moni keti wana esalisko ekangi ni principe chauffeur alobi we mama na baloli camion o tete chauffeur magi bango ye wana aki adefie nzela mukili akekanga likolo akite akozonga kuti mama ngo akufaki le chauffeur ndiko bete mama na lisolo oyo elekela biso bandeko en tout cas esala kinga sengo pe sepele chauffeur wana lobi en tout cas soki yo matengi na mutu kote mais lelo peut-être nga pe na za invité na ngana tika bana ngai en tout cas ngona yako kumsa mne na nzambe o nzamba saila nga le jour wana amen libota nga kombo na nga sœur Magi na kota na misani 1 na kumisa nzambe na nga nzamba saila kati na ngati na kota liloba ezalaka 22h na koti na mbeto na bonde ndeto bonde la ka ndeto ya kala na moni prophète Kimbangu asimbinga na liboko tomati likolo si aktikinga na espace na tali na boye terrain moko munene totemi na esika terrain suku totemi so mibale atikinga boye ya pusa netu boye ngana wala kisoma makambo oyo ngana memelio oyo na memelio yango te azongi supta sasa ngapi na tikali kawana mengana otaka défilé bo sala kitoko aya siminga mutu ayoka kamba moko te yaka tokena la supta so ngana memaki yo to pesi bango mukongo to pesi terrain mukongo to baluki boy sikota to baluki to telemi ayi singa tala kuna la tali ayi singa kende na mukanda moko eza asewana naketa mukanda ngo ebeba mukanda ngo siko bible nouveau ancien testament ezaki mpanzi moko elia mabantelele balia mpanzi moko eza na mobimba sikota na zubi abizwa bible wana bongisa ngo nazo bible na bongisa est-ce que papa ego lambama bible o ebongi bosala ngo na machine na maboko boye simba te au fait Kimbanga ayebisinga bi ngai mna otinda zwa bible bongisa na zwi bible na wandiko ko bongisa fei moko bible zongi mobimba
ayebisinga tala sukuna Nouveau Testament même chose baliango banselele etikala mopanzi moko siko na zu Bible anabi bongisa ngande na bongisi fe moko Bible zong mibimba abi nanga kitisa na kitisi abi tala susukuna natali yakinda kumoka ya boy mais ekweya boy ekweya mopanzi moko motol moko mkiene mapote etikala mopanzi moko abi singa bongisa ndako wana ngabi papa na ne lokote nini te na bongisa ndako nde nini mutako bongisa ndako yo mobali ngana osimba onde nini ayibisinga kende bongisa ndako wana wa prophète kimbango ayibisa bongisa ndako na kenga na mauto te papa bi kende tana kena telemi na so na simbika libaya boy libaya zongisika na simbi tol ezongisika nyoso bon ndako ezongi ya sika ayibisinga yoko makamna memelio awa bino bozoyeba te Nzamba se atindi de amutu na kati mokili azo pesa watu sango malamu atambola mokili mobimba ezana maboko na pesa simba na maboko na ye mutu akoka ya luka adetu asala bo akoka ete azadi ana mokili ngabe azadi je azadi na mokili pongane azami so tata tinda inga na salaki de Cecily na vanda na ngaloboko Nzambe ya tata na nguya na vandi me o aye wana ataba luki ataba tendeli bakozwa ete o bakotelemela ye bango moko nde bando mona makamu na bango lakisa banzela losambo lakisa banzela losambo landa losambo ona na kimia nyoso so kolandi yango zela bokonza likoleza maboko na piso umela pena mokili te papa libota na o famille mobimba yebisa bango zela ya prophète onga prophète on a prophète Konde Paul Dominique azadi ana mokili begizne de se bande ze belepe ate kende ko sambela kuna luka Nzamba salelo te libota na mobimba famille so siko kuta yebisa bango nzali lo banzami o ye azo sala mokili mobimba abieza maboko na ye esimba mipana yende mutaotambusa mokili ngabi ya solo ona yebiso mwana so chana en pratique o mona kanzambe na osema kamba minene témoignage na ngaza yaki nango o etindinga na kangama liloba ata na kufeli ata na beli ata na lalinza ata na koka kolongwa te mais prophète Kimbango a pesa un message ya prophète Konde o batu musuba luka memba pasteur na ba tika ko mona mengai mutu masumu ona yo ko mona ye en tout cas liloba na ebite na komisi Nzambe na nyoso o asalelinga amen Amel Bota ngai mama Victorine na kotaka na seli la misani 1 témoignage na ngai ezali pona mwana ngai ya mwasi mwana ngai mwasi alamuki na tongo alobi azoka mutu pasi bapesi ye ibikape amela asandi bapesi ekise banyama asandi grande sœur na alobi bino ba jeune fille loko ekomi ya kosanza fo bakenoka na hôpital basala obe examen bakomi na hôpital basala obe examen babi aza na makila te yani alobi mukolo boka siko fie bango ya ndenge nini asila makila seke tozonga ndako bakei na hôpital so ya mibale me masukuna babi susu aza na makila te grande sœur na alobi te eza impossible mutu kobela ya malunga te ka ndenge azodeklare mutu pasi asila makila te tozonga ndako babimisi ye babi tokende ka na hôpital ya monene bakei na hôpital ya omeko wana ntango bakotisi ye basali ye baexamen babi aza na malaria eza ya makasi kaka ntango bapesi kaka tonga liboso akoti koma banda akota koma wana tosali 2 semaines na koma bakisi baexamen ya ndengi na ndengi batindi na ba INRB HJ eyano ata résultat moko ebimaki ke oyo azoconfirme ke aza maladi eza te batie basonde donc kisi na kisi babandi koréanime na oxygène mais ça ne va pas bakomi kotaleka na tableau pe donc ndenge tozalaka na vie ya bato ezalaka na 100% ye abandi kokita bandi kotina 6%. Badokter balobaka vie eza lisusu te eza na basali ntango bayaki kuna kotala biso ale basali babi te oyo ezosenga kaka ka ya prophète ntango bakei pa prophète babengi basoli na prophète abi mwana na deya sa kufa deya bakunde déjà 2 semaines oyo bozomona na eza elilingi ya pamba me na misala na bango oyo basalaka na kondima boyebisa bango ke kaka ti tokóma na ntongo mwana na akozonga na bomoi mpe esalamaki kaka bongo
Mosakoli abengi nga pe bisinga mama. Esengo na ngai po na prophète albi déjà que azaya kokufa mais akozonga na bomoi. To kompe na tongo wana nonga kaka mwana place azalaki puisa azalaki na soins intensifs mutabana okota te. Mbamo nonga kaka mwana na mungongo makasa bengi Mervic papa lobina zonga ndako na ba docteur nyonso ba sepeli makasi ba sondi nyonso azalaki nango ba biloko nyonso azalaki na kati ya ndoto alongoli yango na makasi abwaki me ntango alamuki ye kaka azoloba me biso so toloba ye azoyoka te mpe akomi aveugle sourd azongi lokola mwana bebe azoka soki kotambola te ye baka azalaki na 19 ans azotambola te me ye kaka soki aza na problème ayesi bino me biso boloba ye akoyoka te batindi biso ba examen na babisika ebele mais na nguya liloba na ji kaka basali babi ata azozwa kisi mais ji botia na misu botia na matoi bopakula ye na nzoto kaka ji ya pétrole mwana na ngai azongi mpe na bomoi en plus ntango azongi mpe wana misu ekomi mpenza ya yesu te misu ekomi 5 heures puisque akufaki déjà tobandi kaka kotiaka ye ji tobandi kotia ye ji na ndenge mpe bakosala biso billet tobima mais chose grave basenga biso $1500 ti mutu moko ayaki omonana kaka ayebisi nga mama ngai biso toza bato affaire sociale nakoki kosunga yo ngai bi papa sunga ngai mwana oyo aza orphelin papa na asala biso badémarche sans ke tofuta ye mbongo toyei kofuta na si $1500 tofuti 250 000 basali biso mpe bon na ndenge tobimaki toye mpe abandi kokontinue kaka kozwa hygiene na miso na pétrole mpe azongi normal aza mpe bien yango na kokumisa monene na liloba oyo nzambe baprofete koyo naosala mpo na biso amen libota Yoka,